service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le boko ya maman, avec des mets variés, fait à la demande. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bina nyonso ba bolinga maman Eliane Nitou. Na pesi bino mbote. Ebwe, habari zenu mavimpi, habari mko wazima, mko wazuri. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Boni bino ye, boza malamu. Wabino maman Eliane Nitou ça va kimia ezali. Nzambe ya mawa azako batela tolamuki malamu topesi nzambe merci tokomisi nzambe pote apesi biso sumpema ya bomoi mukolo ya lelo na ye ko solola ba mama bino ba mama na ngai lelo lisolo etali mingi ba mama te na ba papa pe parce que sans ba papa ba mama ba koza pe te il faut papa azala mama pe azala lelo tozala le 9 mars 2021. Lobby, téléphone et pémité, ba maman bazubenga ngai, mama nitwe, mama nitu. Ndenge nyo sele biso nini vidéo te ya journée de la femme. Les a fête na biso ba mama. Fête na biso ba mama nitu, fête na biso ba mama ndenge nyo sele biso vidéo te. Ngana bisi ba mama ngabi bon. Na ko sele bino vidéo. Vidéo na ko sele bino, na ko répondre kaka na vidéo mama. Na bisi mama na ngawana. Na ko répondre bino kaka na vidéo maman. Na zo ki au moins 5 personnes babande ko zela bazo mona maman nitu. Oh cha vidéo te maman nitu. Oh maman nitu lelo za fête na biso. Fête na biso ba maman. Lelo mukolo na biso ba maman. Lelo za fête na biso ba maman. Ba bengi nga ba bengi. Fête na biso ba maman. Maman nitu fête na biso ba maman. Ndenge nini olateli biso liputa te. Olateli liputa te ndenge nini. Oya ko bisa biso lelo pona fête na biso ba maman. Et on est au ba maman. Ba maman nanga oboza kotala ngai. Le 8 mars, c'est vrai, ezali journée internationale de droit de la femme. Ezali mukolo au moins si ayebaki ba droit na ye. Parce que natango akala, moi si ezala na poto, ezala na Afrique, moi ça zaki na place te na société. Moi si ceux qui totana biso na ndenge na biso ya Afrique. Moi ça zalaka na kati ya cuisine alambaka kaka. Soki okokotala kutu na ekolo oyo ya baluba. Bango bazalaki mwasi fa vanda kutu na se na mabele. Mobali avandi boye na mesa azolia. Mwasi avandi na se na mabele. Aza kozela mobali, aza toujours donc les femmes étaient toujours au service de leur mari. Mwasi azaka na se wana, papa avandi boye na mesa azolia, mwasi akovanda wana na se. Soki kele kwa na bamboka lokola na ba Uganda. Moi ça fuka marana se po apesa mobali mbota che penza mabolongo na se boye po apesa mobali mbota gumbi mutu achi mabolongo na se po apesa mobali mbote ezalaki neti yaki colonisation moko boye o ba mama bazalaki na ona kati ya mokili oyo même na mboka poto pa etozali bazalaki kobenga kaka mwasi femme au foyer mwasi fa zalaka na ndako mwasi fa bota kaka bana asokipe kaka na bana mwasi azalaki na droit te ya kokende na bureau akende kosala musala mwasi azalaki ata na droit te mobali alinga ata te mwasi asala ta chèque non epesamelaki mwasi te mwasi azalaki mpona bota bana abokola bana mwasi à l'époque azalaki mpe mpa na droit ya kokumba mutuka voiture non mwasi azalaka na droit wana te yango wana bo le 8 mars ya certaines années boye nde mibali bayaki kovanda bayaki kozwa décision bayebi non il faut tolongola basi na boumbu bazwa pe liberté bakoma kosala misala lokola biso pe mibali parce que batali ke basi baza capable ya kosala oyo mibali basalaka basi baza capable ya kosala yango yango bapesaki mwasi liberté wana ekomi égalité mwasi akomi égal na mobali mwasi akomi kosala musala ndenge mobali asalaka mwasi akomi komema voiture mwasi akomi kokende classe mwasi akomi médecin mwasi akomi professeur mwasi akomi chauffeur yango nde eza kosymbolize le 8 mars journée ya droit ya mwasi le 8 mars ya chaque année
ezali date d'anniversaire oyo mwasi ayebaki ba droit. Journée internationale de droit de la femme, le 8 mars. Symbole ya journée wana yango oyo. Pona kala mwasi abandaki kolata pantalon te. Neti biso ba congolais, neti ata maréchal apekisaka mwasi akoki kolata pantalon te. Ba mama na biso bayebaka pantalon te nde ekotaka na nzoto. Mwasi azaki na teni oyo boza komona nga na mama Fifi tolati awa liputa. Authenticité na biso yango wana. Liputa oyo yango nde teni na biso ya chaque jour na mboka na biso. Mwasi azokende na bureau, il faut alata liputa. Mwasi na kati ya ndako, il faut alata liputa. Maréchal aboyaka mwasi alata pantalon. Ya bomona na ba mizima baka na système wana ke mwasi nzoto ne koki komona na te, alata bilambe kanyi nzoto nyonso, nzoto na ye emona na te. Petit à petit, après le droit, liberté, tant que moi ça joue liberté, pour moi si azalaka moumbu, tant que moi ça joue liberté, ne bokomi komona ke lelo moi ça koki kolata pantalon. Moi, ça, ko sala musala o mibali basala kana za kana sengoso nazo voyager nazo mona avion na pilote na mwaza mo c'est ça nga plaisir makasi to komi na égalité ya moi si na mobali même na salaire kala moi ça ko kai koleka mobali na salaire te totala kutu na Afrique te pour na Afrique basi penza musala yango te mais totala ndenge ya Europe moi si akokai koleka mobali na salaire te moi si akokaki kotanga koleka mobali te. Mais lelo oyo mwasi aza na salaire koleka mobali. Lelo okomona mwasi azosala musala ya malonga koleka mobali. Yango nde eza symbole ya le 8 mars, journée internationale de droit de la femme. Lelo mwasi atelemi mwasi akomi mutu. Mwasi lelo même la Bible ezaki interdit na mwasi. Même la Bible on baloba que dans l'assemblée les femmes se taisent, qu'elles interrogent leur mari. Bible est commis en gros. Dans l'assemblée, les femmes se taisent, qu'elles interrogent leur mari. Même Bible, linga ki te mwasi atelema, na kati ya mibali aloba. Na kati ya mibali, mwasi atelema, mwasi pe banda koloba. Ezaki interdit. Mwasi ko telema te devant mibali, a banda koloba. Sika mibali bazali, yo mbavandi, yo mwasi o telema. Non. C'est interdit. Mais les gens oh basi ba kuma ba pasteur, so ba pasteuresse, so ba pasteuse na invité, ninga obenga bango parce que na Bible tout le monde qui moi si pasteur azaki te mais les gens bazali na ba te to benga bango na masculin bien na féminin. So ba pasteuresse, ba pasteuse na invité. Les gens basi ba kuma ba pasteuse. Les gens basi ba kuma ba bishop, basi bishop bazali, basi ba kuma ba honorable, basi ba kuma ba député, to yeko kokana na côté wana. Na côté ya musala. Moi ça zui liberté ya kosala musala ya kotelema nde to telemi boye tozoloba. Na kala ezalaka te. Moi ça telema aloba ezalaka te. Moi ça zalaka kaka mowumbu na se ya mobali. Mais eloko moko oyo ba mama bobengelinga yo ndenge ni osebiso ya émission te journée de la femme. Ola tabiso liputa to banda kozela mama ntola te biso liputa kitoko ndenge musala kola tabiso maputa. Mais non. Biso ba congolais tozora makambo à travers souvent. Biso bazairwa. Journée internationale de la femme eza ya liputa te parce que na yebisi bino ki na tango akala même maréchal apekisaka mwasi alata pantalon mwasi abanda kolata ka liputa nde eza tenu na biso bilamba na biso ba congolais eza nde liputa eza eloko mosusu te. Alors na journée internationale de la femme mwasi aza obligé ya kolata liputa te non oza obligé te kolata liputa. Ba mama baza ko regretter ba fête leki journée de la femme liputa bongo siko mundele palata liputa na journée de la femme waneza makamu na biso ba congolais. Mama moko ebengi nga po ebisanga o mama ni tunga foma na yebite mobali na nga soki ndenge nini mobali ya ko changer te mobali ya ko changer te na Saint-Valentin le kaki awa asomelenga ta fleur te likamu penza ngo penza place na ko telemela place mama alobi Saint-Valentin le ki awa mobali oyo penza asomelenga ta fleur te ate loko moko te mameli ya nitu akipenga ite lelo oyo mama nitu na yebisi yo
na journée penza ya femme na fête penza ya femme penza mobali asombeli ngai liputa te nalati liputa te ata kutu bafete eza te ata bato baobima te ata liputa oyo mobali asombeli ngai te. Donc baswani mwasi na mobali baswani na kati ya ndako, mwasi aswanisi mobali na ye mpo mobali na ye asombeli liputa te. Ah mama liputa ngai na bi boswani abi mama nito ata yo moko awa ntango tozalaki nani na jour ya nini ya comment s'appelle na journée ba amoureux asalanga cadeau te asomelanga eloko moko te ekomi mpe na journée de la femme mpo asomelanga ata liputa mobali nanga kabaka te mobali nanga aza maboko makasi yango na ye koyebisa mama non mobali aza maboko makasi te mama symbole ya liputa yango nde elakisi 8 mars te 8 mars ezali mokolo oyo mwasi ayebaki badroit na ye mwasi alongwaki na bowumbu mwasi akoma egalite na mobali mwasi ayeba kosala mosala ke mwasi akoki kokende mosala akoki koya mpe na salaire na kati ya ndako mwasi akoki kolongwa mpe na liputa akoki kolata pantalon mwasi akoki komema voiture mobali na vanda mopanzi ndenge namemaka na ngai mon amoureux de marine 15 nitu capitaine mfumukanda kaluvila kaniko namemaka ye surtout badimanche ya vanda na mopanzi nga nazomema ye po makambo wana kala ezalaka te. La femme n'avait pas le droit de conduire la voiture. Elakisi ke lelo mokolo lelo ke mwasi akende classe akoma na poste tomoni yango na kune na nini na epa ya Angela Merkel soki mpe Angela soki nani Angela kuna ya ni Allemagne na tête ya pays eza mwasi, c'est la femme qui dirige. Total yango na Londres la reine Elisabeth, la reine d'Angleterre yene muta dirigeaka ezali nde ba droit oyo ezali likambo liputa te o mama oyo asonisi mobali na ye yango na ye kosola na ba mama ke eza liputa te bomitungisa mpona liputa te mobali asombeli ngai liputa te non liputa yango te mpo biso kutu bakongolais teni na biso eza liputa ndenge mama Gilene Musoba alati boye yango nde teni na biso eza liputa eza eloko oyo oswanisa mobali te boswani na mobali koswana mpenza makasi ntango abengi nga azoloba na nga mobali abe to telefone abi mama nito eske okoki koimagine mwasi azoswanisanga mpona liputa ya le 8 mars mpona le 8 mars ozoswanisa mobali mpona liputa ya le 8 mars mama kosala yango lisusu te kosala yango lisusu te oswanisa te eloko yo fosala yebaki le 8 mars permettre yo kende mosala permettre ozala na salaire permettre yo okota oyo école permettre yo banda kokumba motuka permettre yo osalisa bana devoir permettre okoma médecin permettre okoma pilote eza liputa oyo ozomona oyo te yango eza symboliser Facebook eyindi liputa nde makambo journée de la femme liputa mais non ba mama tosala pe makambo ndenge bikolo musu esalaka tosalaka makambo musu la zaïroise te tosalaka makambo la congolaise te la zaïroise ka boye non liputa eza authenticité na biso ndenge mwana ntuka alati boye Clarisse Congolo nde alati liputa eza ndenge biso tolataka bacongolais eza elateli na biso okoki mpe le 8 mars olati liputa te olati mpe à l'européenne olati pantalon na veste po kaleba ndenge kolatama te biso ezalaka kaka liputa oboti na maternité papa sombeli mama liputa bana kala bazokende na université lipu bomonaka ntango nani gouvernement ntango nani Mobutu alongwaka na pouvoir na 1998 wana ntango musée Laurent Désiré Kabila kotaki na mboka ke son âme repose en paix ayeki na système wana pekisi bato balata pantalon boza ko se rappeler musée Laurent Désiré Kabila ke son âme repose en paix kuna esika azali ayeki so na système wana ke ozuke na université fola taka liputa apekisaki pantalon akoma kozongisa biso na ntango wana ya kala ya colonisation de la femme koma kika fola ta liputa so lati liputa te fola ta robe babengi maximum robe mulai tina se tozaki so na droit te moi ça okende classe ala ta pantalon ok université ola ta pantalon non akoma kozongisa bato na ntango wana ya kala nzoka ntango ya kala esi eleka tokoma na ntango ya sika yango na journée internationale de la femme oli olata liputa ndenge mama ele anito aniki liputa boye na nzoto non mama okoki kolata tailleur na yo okoki kolata robe na yo okoki kolata ndenge olingi parce que liputa ezali symbole ya journée de la femme te na bino bato botungisi ngai ke kala mwasi akoki kovanda te mibali bavandi boye mwasi mpe avandi elongo na mibali kala ezalaka te
moi ça zaka na place boye te ndenge toza ko fêter na pomona nga mama Eugénie Mongai boye kala ezalaki ndenge wana te ndenge ya be Zakara lati liputa buki lipeka boye atiki mo lipeka boye ndambo kala ezalaka bongo te faki alata tina kingo lokola mamelo mena lelo nenga buki lipeka pa Zakara olobele côté parce que biki droit de la femme moi ça comme na liberté ya kosala oyo ya lingi sans pourtant ko abuser na liberté na ye et comme libertinage yango wana ba mama na ye kosala bino mwa muke oyo bobengi nga papa na mama oyo baswani kala moi ça zaki na droit oyo te nenga bozo mona boye kala moi ça zaki na droit oyo te droit oyo ezalaka te. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balamilelo, Bolika Kalelo. La Providence, Bilokoya Mentor. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence caca. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et voilà. Ndenge bomoni ya publicité ya service traiteur de correction La Providence uti koleka Maman Eliane Nitou ye wana aza kotambola asala boye aleka boye azonda osala musala ndenge fumukanda vandi boye na se Maman Eliane Nitou atelemi aza koloba boye na kati ya baninga na ye wana ezaki mukola sortie officielle ya lisalisi famille du cœur na kala ezalaka te mais le 8 mars wana nde eye kopesa Maman Eliane Nitou droit oyo ke mobali akoki kovanda mwasi pa atelemi alobi ke okomosi akoki kobima akende musala yango naye korépondre na bamama oyo boswanisi bapapa mwasi oyo aswanisi mobali mpona liputa mobali asombeli liputa te mpona journée de la femme mama kosala yango lisusu te journée de la femme ezali liputa te eza biso nde tobongoli yango ekomi mpo biso bacongolais botama congolais oyoka elengi bacongolais tozwaka makambo na ndenge na biso tokomisa yango mokolo ya liputa nzoka soki bomonaka nga Maman Eliane Nitou nasalaka mingi émission nalataka maputa parce que je suis une femme africaine yango nalataka liputa eza ya biso baafricain ezali symbole ya journée de la femme te bamama bokonfondaka makambo boye te bochange yango kutu na journée de la femme lokola na biso tolataka maputa eza authenticité na biso na journée de la femme bamama bolata barobe bamama bolata batailleur bamama bolata ndenge oyo bolingi mama bolata pantalon yango nde ezolakisa penza ke bokomi na liberté non kokangama na liputa na journée de la femme eza mabete kolata yango eza malamu eza la mamo ya respect obuki lipeka ndenge secrétaire na biso fika chunga buki boye eza mabete mais okende koswanisa mobali mpona journée de la femme po asombelo liputa te alingaka yo te do soki asombeli ko liputa yango nde bolingo mobali nanga asombeli nga liputa mpona journée de la femme et bon autant on te comme la fête de mère. Et comme on a fait de mère, assomelinga liputa te osiliki lisusu. Te maman, il faut savoir faire la part des choses. Tozo aka makamuna ninga bulu yeke na ninga ba congolais te.
Pour nangai na journée de la femme, maman lata tailleur, maman lata robe, maman lata jupe, lata pantalon, o longwana na liputa. Pour liputa ezali symbole ya journée de la femme te to lata kayango mikolo nyonso. Voilà makamnanga to partager na bino yango wana na maman la biso oya sonisi mobile na ye pour na journée de la femme asombele liputa te na Saint-Valentin asombela ki ata fleur te journée de la femme asombele liputa te alingaka ete loko asombele liputa te bo eseka na libanda sanini asombi liputa mama olongola makamona na mutu liputa ezali symbole ya journée de la femme te po biso ba congolais tolataka ngo tango nyonso mariage coutumier tango ya obala bana na biso tolataka ni tolataka maputa mais tango tokendaka na mairie kobalisa bana na mairie tolataka maputa te tolataka batailleur tolataka ba robe parce que liputa balataka yango na mairie te toza na mboka mundele tolandi ndenge mundele alataka na mairie mundele alataka mwa robe moko ya mukuse atie mwa ekoti na mutu alati mwa tailleur wana ke na mairie tolandi yango tango komi ke mariage religieux mwa mwasi abala alata robe blanche robe ya pembe yango nde mwasi alataka biso pe tolandi yango liputa eza symbole ya journée internationale de la femme te ndenge ba congolais tozweli yango ezali ndenge wana te ba mama surtout pas koswanisa mobali po asombeli liputa te na journée de la femme wana naki kotala basi nyonso tu ya makasi na félicité ba mama nyonso tu ya monde entier oyo bayebi ba droit na bango ba mama nyonso na félicité bino bobosana te awa toza na mois de mars na kala te na mois de mai tokozala pe na journée internationale ya ba travailleur est-ce que yango pe ba mama bokoswanisa ba papa po na liputa po eza journée ya musala non. Il faut savoir faire la part de choses. Merci beaucoup na bino nyonso tout bo disposateur na bino pona kotala nga tope pona koyoka ngai na pesi bino merci nga wa bino maman Elia Nitu na singi na bino bo s'abonner massivement abonnez-vous so kotala émission maman Elia Nitu linga o partager on pena bande ko mususu oyo bayebi pe maman Elia Nitu te ta musumu alika moko ya muke na lobi awa ekoko komela ndeko moko ayoka yango esunga pe esala ye pe bien par rapport à kosone saka ba papa osomelinga liputa te na journée de la femme journée de travail osomelinga liputa te Saint-Valentin non, ce n'est pas l'épargne qui symbolise la journée internationale de la femme. Non, yangote, et un symbole wanate. Ba mama nanga. Ba bizu belena o yanga ya motema. La fille de ma mère. Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, je te fais de gros bisous. Ya maintenant nga bata papa edo dia wakana ya moto. Ba bisous et belé oza awa vraiment la kati ya motema. Maman Bernice, je te fais de gros bisous. Bo pe c'est langa ba maman Toulouse, ba mbote na bango ba bisous na bango ebelé. Bino nyo surtout na pesi bino ba bisous na bino ebelé. Maman Eugénie Monga Epoumo, je te fais de gros bisous na salio ba câlin. Yanga ya pasi pa ya bisengo yabe ya Zakari Toulomba, je te fais de gros bisous. La mamie la plus stylée. Irène Masiando qui l'est qui est moto yo mikolo olo baka ba chiluba Irène Masiando qui l'est qui a battu ya maman Elia Nitu je te fais de gros bisous yebika ndenge lekela nga na ndenge ya kat ya nga na ezama mama banga te ya masolo ya kat voilà je te fais de gros bisous na zat makambu ya yaya na leki na ye ba bisous na bino nyonso tout les sales c'est famille du cœur na pesi bino ba bisous na bino ebele ya Marie-Paul Lumbu ba foi na nga ya Marie-Paul Lumbu je te fais de gros bisous ba bisous na yebele embrasser nga Anthony embrasser nga bana nyonso na pesi bango ba bisous na bango na pesi bango ba bisous na bango nyonso tu bino ba ebolinga maman Elia Nitu les sales famille du cœur na pesi bino ba bisous na bino ebele de gros bisous na basi ya sango na pesi bino ba bisous bomi monisa numéro de téléphone na nga ezali 06 15 31 69 90. Bijou Kalala béton. Bijou béton. Bijou Kalala béton. Je te fais de gros bisous. Bijou Kalala na répété. Salelanga ba bisous ebele na basi ya sango place bazali. Encore ba bisous ya maman Eliane Nitu. Bokamata ba bisous. Bokamata ba bisous. Ma fifi kilolo ba bisous na yo ebele na salio ba bisous na yo ebele. Bino nyonso to dinala numantsanga la couturière. Je te fais de gros bisous. Ba bisous na bino nyonso Carmel ou qui c'est pas ozali na papa. Simba est bien. Oyebika ate. Prépare-nous pour le mariage.
Donc batela vraiment papa iska boza malamu. Clarisse Kongolo mwana tuka ba bizu na yo. Fifi Kachunga la secrétaire. Wana secrétaire ba bizu na yo. Maman Musoba Maman Guylaine Musoba ba bizu na yo. Disa famille du cœur ba bizu ebele. Ba bizu ebele na ma titi na Mwanza. Ya papa Gilles Bapumbwe. Ba mama Yuda na sali pina ba bizu ebele. Mama Odette, mama Bosembo ba bizu na yo ebele. Ya na nga ya motema Domtil Makenja dilondole les femmes d'excellence ba bizu na bino. Ba bizu na bino nyonso tu ba mama nyonso. Masali nyonso 9-4 na sali bino ba bizu. Toutefois tango boza na ba soirée ko banda. Soirée liputa tokozanga te biso lisali famille du cœur nzamba batela tokozala na bino elongo et pas une surtout soirée ezali ceux qui bolancent biso invitation tokozanga te tokozala na bino elongo parce que la vie il est trop courte, il faut en profiter, ko profiter na vie na ndenge ya mabete mais dans le bon sens, ko profiter vie na ndenge ya malamu. Ba bizu na bino nyonso tout lisalisi la bonne sémence pas ya mama Guidil Edith soki nyoka mama Guidil nyoka ba bizu na lisalisi la bonne sémence ba bizu na bino nyonso tout. En tout cas wabino maman Elia Nitu, je vous aime beaucoup kaka nde na lobaka wana bozomona yabe ya Zakari mama social ya lisalisi famille du cœur. Ba bizu ebele na mama Alice Ndombele, mama Alice Ndombele, mama Alice Ndombele, mama Sage, ba bizu na yo. Ba bizu na nga mama Landu Zubu, je te fais de gros bisous. Ba bizu na bino nyonso tout. Ba bizu na bino nyonso monde entier. Bon profiter na mois de la femme, journée ya le 8 mars, c'est qui na journée ya liputa te, mais lelo kokola ta liputa tout le mois de mars ezaka dédié na biso ba mama. Mois de mars nyonso eza dédié na biso ba mama. Donc ezali vraiment mois de la femme. Journée internationale de la femme, de droits de femme eza le 8 mars, mais tout le mois de mars, mois oyo nyonso eza dédié na biso ba mama. Lelo lata liputa, lobi lata liputa, lobi kuna lata liputa, sauf le 8 mars, ezali journée spéciale ya liputa te, ba mama ko soine sa sous papa pona liputa te. Kanela baki, Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tatanza mkalusa kumuna. Nzamba nube sheneni bana betu bons. Bye bye.